quelle sera ta réaction? Oh, oui, bien sûr, narotika. Ma pexanga n'était pas la belle vie. Mais peut-être la belle vie, mais le TV. Oui. Na bonne na TV. On a la TV. Très bien. Mais n'a pas payé la belle vie. Ah, ok. Ok. Donc, bon, na pour TV, na oyo kambal nanga, na oyo ke makasi. Très bien. On y a la TVT. Mais na ozaka de moi na belle vie. Ok. So ka boy, ka bi, oh, na ligne peut payer la belle vie. Ah, le choix est clair, hein, pour nous tourner entre yo na belle vie. Donc, so tourner entre yo na belle vie, ligne na, y a na ni belle vie. Sans mais semblate na lo bana yo na ataka ba valeur moko lo na zabo ovandi boy la grande H. Okay. Maman Saki na benga tindelo $100. OK. Kana la belle vie. Na vandi bona moni mamita Duma mamita Dina atindelo elamba. Akakile pela taille abike no bien kaza mukifala ta taille boy. Aibi taka famille boto ba na taille nanga. OK. Siko la maman cha vendre à raisonner moi basket moi itoro na makolo bo. Abika ataka 39. Très bien. 38 39. Après que le basket moi itoro na makolo. Siko yo ibisanga ke na tele les choix sont la clé. Quand il y a une amie comme ça. Très bien. Ce qui est dans le lobby, il y a Gabi. Sunga maman suka mboka aziki mingi. Qui n'est pas Mogijo parce que la monia Gabi le mdage qui toko. Très bien. Très bien. En tout cas, merci docteur Mogijo. Osomona. On a tali na musala qui toko ya Gabi en sala. Il faut sunga ndeko ya suka mboka. Ami pas docteur Mogijo. Il nous ndeko sunga qui toko. Azaka ye moto batu musu basa. Ah ba zebele kuna na imite ba basela chopa ondenge nini nyabite basala nde ba mekako ba tenovat nde ba blomo non yoka ipai banda sopoko ya komela peza la yo zaki na mbongo bala mwasi no te ba pesi yo mbongo bala mwasi no na fingi mutu on a fingi mutu te attends justice à l'état obiga ta machine après ça ngamba ça voilà aux a la raison par rapport que ata machine na tuna ye papa yo pesi na mbongo na ke no bala o pesi mobile na mbongo ya ko bala nga et puis na va na kiti na fingi yo asanga bi non ça m'a yé de niveau moko ya moté siko soki nga na lobi ke mutu moko boye ovandi ozanga amour ya kitoko te roté la verre bazui amour kitoko ba pesi yo le yo makanga na fingi mutu na fingi mutu nani keno katana sobriquer pour nga pena comprendre maman yolo singa soutien rouge ozomona ozalaki na réchaud malonga te bazui fou ba pesi yo kino na ndako no lelo comme olamba na cuisinière Karaye. OK. Ozomona, siko soki na hotel ça va valeur à belle vie bon on a fingi mutu. Na fingi mutu te. Na hotel ça bola ma belle vie, on nga bete la belle vie tolo na sans tabou. Tika nga na reconnaître valeur na ye. Ozomona, lelo soit ka bango pour nini na longwa na ligne na bango. Nga pe ezaki na ligne wana. Ah OK. Oh, tout ça qui besoin ensemble na bango ko. Oh. Ngape maman na biso nani mona papa mukolo ngape ba nako kotela ye nani wana mona papa mukolo oui na ndo kotela ngape la kene mabe mukolo tuma papa pembe mon papa pembe ah OK ozomona ya mukolo pe kaka aza mukolo mukolo ko obwana mbali na olingi no bende pour autant la mère obalinga parce que kutinga na ba valeur très bien ba valeur wana na canal ya mona mwasi wana ozomona nga deja sina kangi belle vie oso na bali marraine na ngeza belle vie marraine na ngeza belle vie kala mère obi ko sala sans tabou o vanda maboyko o mona ta papa te o mona ta mama te ozoniata o mona kala ba moski ne ba koma osala ke ba osala bolingo basi na basi ba boaki yango na internet ko ba biso yo tozo ba ta osala bongo te mais tozo ba ta mo ya ko lo o lo ma bêtise ko ozo banga te ba yo kan kele siko ba grand frère o ba inga na bota me na lingwa la ba mi famille ba yo kela nga soni très bien Bantala que non, au petit tour na bisoté. Mais grâce à belle vie, na zule lo valeur yo mobile yo ko balanga. Après obi nga moi sona à matin me kende na yo. Donc si je comprends c'est belle vie qui t'avait fait arrêter oui.
ye mutatali singa valeur ki bo mwasi alobaka bêtise te na miso ya bato ozoloba bêtise oza na mama oza na ba grand frère oza na mwana abi plus tard lolo mwana avai na bacollègue na ye ya mosala batie video tala mama makambo aoloba obike mwana oyoka ta soni kobake c'est ma mère ozomona azongisi yo na bomoto azongisi nga matalisi nga bi ozoluka nini nasala lelo nini mpo tika kosala bemission ya bongo mare namona te na bato nasala basanta buna bashaine na bango basunganga nga te motu moko tatikala kopesa nga ya kotalisa nga personnalité na nga oza mwasi peut-être lelo bemission na eza ya plein de gens babengaka nga bakomela nga mpona bemission wana siko nakoma oyoka soni ozomona ata nalobi no mabe eza foti na yo te ozwi accès wana euti epa na nga ozomona donc yango navanda maboye navai natali nayebaka te napesa belvini me yango nabukelaki mabolongo nzambe ebombaka mama wana nga nabonga obelvi fo alia yanga lata parce que grâce na ye na zabo nga mana lobaka mare mobali yango soko ye na oko soko ye na baloyenge ke diebola te na yo bien ko eboloba natalisaki ya gabi aza valeur mais nga naloba na yo mwasi courageuse mwasi abimi na mituka na ngola aye nango ntina lufu mais oui nga namona ya gabi nayebi bavaleur ya gabi siko na kopermettre te ya gabi akita na se azomerite na bavaleur na ye naloba na yo oyebi navanda na libala bijou la reine bato misu baolokota mbongo na se mais nigeria atelemi toi c'est Gabriel et kabeli ya gabi mbongo ozomona bakombo mpe ya bapasha yango eyebaki na miso ya bato ye moko abi wana bapire peti na nga sikoyo oyebisa nga na fingi wana bi wana ozomona vraimen ke wana neti mwana wana vraiment aza pire petit na nga ye moko alobi yango sikoyo nga so na ye nasali kaka rappel na fingi mutu alobi wana ozomona wana pire petit na nga sikoyo oyo koyebisa nga nasala nini ye moko azoreconnaître aza mama bapasha ye moko amilobelonga ndimi abina pesa aza lesbienne tana aza mama bapasha atangele mpe kombo abiwana kozala bianga eza gu bianga continue ata yo moko ye moko balobi batuni ye mpe 3 fois oyebi mutu boye wi na yebi wana nani mpe peti na nga oza na mbongo garanti te pauvre femme moko boye aza na famille na ye mpe masu quelque chose apesi yo obosani bolamu na ye mpona erreur msu mpona mo erreur mo bamokie mokai mpe obongisa moyena te fofingi ye mpo moto abongo songa alobi bolamu no yo oyebi na nga na fingi mutu non nazo reconnaître valeur ya ta mère oyebi epesa nga na posa kolela ozomona navanda boye toana eloko kolia te mutu moko babengi azuma quelque chose apesi yo mama na nga alobi maloba likolo na ye bongo namona yo mutu moko boye ovanda te kofinga ye ozomona nga nazala na feti ya ndeko ya mobali ndeko na nga nintendo nazalaka na feti na ye ozomona malgré tout bacomédien bayaka te mpo apesaka te mais sikoyo navandi na feti wana bonga mo navandi bacomédien baya
et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir, comme d'habitude. Ça dépend de l'heure à laquelle vous avez l'émission Nabiso Oyo Kebana Caméra, une émission qui reçoit des artistes, des comédiens, des musiciens, de chroniqueurs, de chroniqueurs en fait. Donc, émission présentée par votre simple savante, Christian la Grande, autrement dit, petit mais costaud, relève assuré, Makilaba champion, la guerrière de la presse congolaise. Dans mon plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec mon asuka et famille Bota, Oboba Kibo Yambaepe, Bozo Bangelaye, parce que na mouina kata ba commentaire, na sali défilé ba chaîne eza et lobelaka, famille Bota, na zomona ba commentaire, wana ezo se répéter que non, boye bisaye pe, boye bisaye, en tout cas ba message na bino vraiment awa nazo komisa yango. Eza polémique te, eza mafinga te, mais comme d'habitude lobaka na kata famille Bota, recadrage nde yangwana to salelaka, to finga raté parce que mafinga eza permis te, to sala ramusala pour défendre sa valeur na biso qui maman Bellevue qu'on dit la patronne Tabita ba comédien envoyé spécial de Jésus-Christ à Bokela biso na monde théâtre qui est ma grande sœur chérie. En tout cas, bah félicitations place aux alliés avec ses 6 ans, il y a Bellevue télévision, Nzambe azala vraiment au rendez-vous na ba nyonso atiaki liboso, il y a Bellevue télévision. Nzamba komisa mo penza musika e koma isika batu bazo lingate koma mais e koma parce que yo moko sepeli Nzambe ko komisa Bellevue télévision. Et sika mabe zala ki bazo kanisa ngo mabe Nzambo bongo longo malamu parce que même bibelobi ba kanisi na ko sala biso mabe mais Nzamba bongo liango e komi malamu. Un grand merci à la personne que derrière la caméra, il s'appelle Enoch Luzolo. Merci aussi à Jonathan Dungini pour na musala ki toko bo ko sana kati ya kilena Faustin Ngombo télévision et puis na la patronne Aigle télévision. Sans plus tarder, avant de présenter bino maman le qui a famille Bota, tokende na kati ya régie kuna zula biso élément moko ya Bellevue télévision l'avocat et puis to so ngamukie ba mekana ni kotala yango et puis to mekana pe ko sala ba critique par rapport à ba message au pesi par rapport à message au komi likono to ba critique concernant l'histoire film qui toko zule kala kata Bellevue télévision avocat. Merci beaucoup Enoch, c'est parti. Voilà, merci beaucoup Enoch Luzolo pour cet bel élément que tu viens de nous proposer. Là, je pense que ça fait plaisir à celui qu'on appelle Tina Seko Sécologie, Motema Claude Massamba, Paris, Bruxelles. Merci aussi à tous nos différents partenaires. Je vois Justine Sala de Montréal depuis le Canada, Maman Angélique Colli depuis les États-Unis, Maman Dorcas la patronne, Manga Côté la Bandinze Bele. Merci beaucoup pour tout. Oh, je suis là pour un petit mais costaud. Donc, on a vraiment à s'engager dans le Pambola. Si nous sommes de même langage avec mon caméraman Enoch Luzolo, fond la plateau, maman qui n'a bango, hein? Maman qui n'a pas la barrière 6 years. Dans mon ende remonte comme qui Bianca ou rien. Eh! Mboko pas ces airs. Ah. Abi Bianca ou rien. Privé. En tout cas, bonjour Bianca. Bonjour. Bonne santé. Tous peuplés en béton. Qui m'est ça? Qui m'est vraiment allé? Attention, c'est bon. Qui m'est vraiment? Découragement, t'es? Ah, t'es Janine. Voilà, famille, vraiment. Merci à Moko Poutine de la culture. Voilà. La télévision, Babi, grâce à maman de Tosali, vraiment. Joyeux anniversaire, la belle, Babi, 6 ans. Hein? Babi 6 ans vraiment. Donc, ça s'est fait. Moi, na beauté ma petite classe. En tout cas, voilà. Bravo na yo. Merci beaucoup na Dongolé Sanzamba Versace. Merci na Odette Lesa maman Leslie. Mifile sa moté ma papi. Piran Kialuta moté ma Richard. Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Izanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Ada Jolubanza de Turquie Luanda et Turquie Paris. Et puis Rose Mengi Azawana. Merci à Mami Tadina et Nicolette Douma. Merci à Yudouma. Merci à la grande H, Maman Sakina, et pourquoi pas la maman Chéra, moi aussi. Merci à Samigra Amba et Pamela Matondo, vraiment. Ma question à yo et puis bien Yangai. Voilà, ma question Yangai, ma réponse à yo. Ça dit les lois quoi simer qu'on répondre à la question de Bisson Nyonso. Tu ne vas pas nous échapper ici. Non, non. Sans problème, hein. Ok. Voilà. Boni Bellevue télévision. Non, ça va. Bellevue télévision, tout total serait avocate 8e épisode. Et ça radio ni tant on a beau na plateau parce que na moni Nathalie 2 3 ba présentation na bino bosu lobi la filmer. Vous avez vraiment temps hein. Oui. Parce que tout ça na ba œuvre. Très bien. Ben va le cas inaperçu te akomaka. Te bloka komi oh maman étoile na maman Léa ba osala. Na ba chose vraie. Ce que le kamba bon tokanka mnoto de belangote. On est kindoki. Ozomona maman toi ndinga za bon akota d'abord na monde si je savais maman Léa a regretté tant mona que maman Nicole Bakata tienne erreur a kosi la mobile ne makambo mobile oyo aonora yo asa asobeli yo villa yo na bana na yo mais on se permettre au conseiller makambo ba botre na licence na docteur oza moi si ma belle Léa
mais likolo nanga keza so escroc ya Gino Papa Serge. Papa Serge abi papa Serge alobi ye adefisaka gouvernement mbongo ta niveau escroc azali nani pas defisa gouvernement mbongo lik ne pe milo za ko accepter oui eza solo yaya adefisaka bato mbongo adefisaka gouvernement Congo Gino za nani dans ce pays odefisa Congo mbongo en tout cas ce que yo mtota la film était biso toyoka gu mokoyoka ngo te so otalité do alors kota na Bel-Art télévision très bien kende otala avocat otala décor na mama na ye Leya ndenge guerre nge banda décor akosika Gino moke lupango ezotekama tozokabwana yoka papa fo mona moyibi aza na intérêt moko te pa Leya etekama biso pe tozwa ndamna biso tokende luka eloko na biso yo na lupango wana oya na nini yango moni Naomi ngolo atunani Naomi atuni ye na ndako oyo yo ya na nini Naomi Lufwakenda vraiment yao yango wana atuni ye na ndako oyo na lupango ocontribua nini très bien brique nini yayo ekota wana mais fo mona moyibi donc ye suwe nezaka ke le atikala maboko pamba très bien aza déterminé donc il faut assisa le atali papa oyo azanga ngasko na appuyer ye bata bongo lokwa mama le faut bakotaka na ba monde si je savais très bien o comprendre que loko na olinga na sala eza mabe ye mobali papa bana nanga honora nga babenga mama grâce na ye na sala mabe dans tout ça quand tu regardes le film de Bellevue Télévision yo morope ozwaka ozwaka pe leso na loba mobali na obiki mobali nanga oza fier oh tika mais nzambe na loba no mobali nanga do mobali ma obala nga baka oui na zu mwasi ok autant on mona déjà babiloko femme soyez soumise nazongi na nini nazongi na ma belle-mère na raisonner pechanga ozomona tellement zaki mwasa ko mikitisa azaki pe na cousine malamu pour ceux qui atala kaka mama Milo na cousine e pechanga angabika te c'est grâce à Bellevue il y a na copiaka na copiaka bona tala na bilonga so na bali na osaka na ba lignée wana parce que mobali nga faza la fille à place azali abika te na zumwasi ok ozomona non pas Bellevue que les cas inapercité donc autant la film ozozwa quelque chose non tala lelo na koza mbali nga sa na mbongo non otala mutu nini akoza pembeni nanga mutu nini va kopesa ona kokokangama na ye mais n'importe qui soki batu ngama lo bango soki na bali soki banokuta na 2 fois aye batu tika na 2 fois to pe jour moko kaka ok odo batant tout ezala ngana mobali nanga na sa suna ta ba distraction na trasa na nini mais je peux te poser une question. Sûr. Si ça arrive aujourd'hui que mobile moi mon année abala bien encore zanga mais a obligé na ligne sous vu na télévision te. Quelle sera ta réaction? Oui bien sûr na rotika ma peksa ngane te pemé na Bellevue. Mais pemé la Bellevue mais lo TV. Oui. Na bona nga TV. Na nga TV te. Très bien. Mais na ka pembe na Bellevue. Ah OK, OK. Donc bona po TV na oyo kambali na nga na oyo ke makasi. Très bien. Na oyo na TV te. Mais na ozaka de moi na Bellevue. OK. So ka boy ka bi na ligne pe pembe na Bellevue te. Ah, le choix est clair hein pour nous tourner entre yo na Bellevue. Donc so tourner entre yo na Bellevue lingi na liana ni Bellevue. Semblate. Mais semblate na lo bana yo. Na ataka ba valeur mo lo na zabo ovandi boy la grande H. OK. Maman Saki na benga tindelo $100. OK. Kana na Bellevue. Na vandi bona moni mamita Duma, mamita Dina, atindelo elamba. Akakile pe la taille abike no bien kaza muke fala ta taille boy. Aibi taka famille boto ba na taille nanga. OK. Siko la maman cha vendre à raisonner à moi basket moi kitoko na makolo bo. Abika ataka 39. Très bien. 38 39. Après que le basket moi kitoko na makolo. Siko yo ibisanga ke na télé les choix sont clairs. Ouais non bal na olingi no Bellevue. Pour longtemps la mère au balinga parce que kutinga na ma valeur. Très bien. Ma valeur wana na canal ya mona mwasi wana. Ozomona nga déjà sina kangi Bellevue so na bali marin na ngeza Bellevue.
marraine nanga eza belle vie tala mère obi kosala sans tabou ovanda maboyeko omona ta papa te omona ta mama te ozoniata omona tala bamoski nde bakoma osala ke basala bolingo basi na basi babwaki yango na internet ko babiso oyo tozwa batala osala bongo te mais tozwa batambo boye ya koloba oloba mabétise ko ozobanga te bayoka nkele siko bagrand frère oyo bayebi nga na botami na lingwala bayebi famille baoyokela nga soni très bien baotala ke non o petit sœur na biso te mais grâce à belle vie nazwi lelo valeur yo mobali oyo kobalanga apo obilanga mwa mwasi na matami okende na yo donc si je comprends c'est belle vie qui t'avait fait arrêter wana ye moto atalisinga valeur kibo mwasi alobaka bétise te na miso ya bato ozoloba bétise oza na mama oza na bagrand frère oza na mwana abi plus tard lolo mwana avai na bacollègue na ye ya mosala batie video tala mama makambo aoloba obike mwana oyoka ta soni kobake c'est ma mère très bien ozomona azongisi yo na bomoto azongisinga matalisinga bi ozoluka nini nasala lelo nini mpo tika kosala bemission ya bongo mare namona te na bato nasala basanta buna bachaine na bango basungaka nga te motu moko tatikala kopesa nga ya kotalisa nga personnalité na nga oza mwasi peut-être lelo bemission eza ya plein de gens babengaka nga bakomela nga mpo na bemission wana siko nakoma oyoka soni ozomona ata nalobi no mabe eza foti na yo te ozwi accès wana euti epa na nga très bien ozomona donc yango navanda maboye navai natali nayebaka napesa belle vie nime yango nabukelaki mabolongo nzambe ebombaka mama wana nga nabonga o belle vie fo alia yanga lata très bien parce que grâce na ye na zambo ndama nalobaka mare mobali yango soko ye na oko soko ye na baloyenge ke diebola te na yo nanga na ntina te kei na longo vanda malgré to balobi mwasi faza pembe na mobali bango mpe babana bango te bakufa na bango te nada na mwana nga moko donc yango problème te. Voilà, merci beaucoup pour la conception de la question vraiment pour répondre biso par rapport à la question d'angai et to kota mbamona ba question bato bazo aussi ba oloba ou te loba wa au défendre ba valeur mais bato balobi si je peux dire la vérité moi na tsuka a diminué ma finga je ne sais pas ozo conscience les reproché ko finga là na finga neti nini et je sais pas so na finga bembe na finga imbécile na finga tofi nde yango eza ba insulte pour finga déjà moto imbécile na eza insulte ne boko ko tlango makala très bien ozomona mais nga siko na kotalisa valeur à belle vie mère ozaki na place au vendre te moto mo azwi mbongo garantie apesi yo oso nazongisi mokinde na fingi mutu te natalisi kaka mama yolo azalaka na place ovanda te babwaka biloko libanda mama yolo alaki na place ovanda te mais c'est grâce à Belleville alalisi mutu na ye atie na ndaku abombi mpe na mwana mokie na ndaku c'est grâce à Belleville ozomona mama suka mboka ozalaki na mbongo to ye na biro oyo asuka mboka omona ozalaki leloko te moye na biro wana kosenga mbongo mpo ndeko na mobali oyo ede ndeko na yo ya mobali très bien ozomona oyo ede ndeko no oyo azalaki ifale apresente ozalaki na mbongo afuta ye minerval te mais oye na biro wana bakangi yo bafuteli yo na amande bapesi yo na mbongo oye kosenga ya moto mbongo mokoza na maximum ya respect na ye te yo ovanda na komante okomelanga na ofinga soki wana problème sérieux mais ngai nalobango omoni ngai nalobango mpo na Belleville bavaleur ya mwana mwasi wana mare nalobango vraiment so oye mabe mpo na Belleville nga na oya très bien na oya teke mpo na insulte mutu ozomona namonaki bakomeli nga commentaire mobo nani yagabi aza icône a valeur très bien omona yagabi aza valeur aza icône na moment oyo neti biso boto kovandela bakoma bayagabi te yango omona esaki yagabi fingaka Belleville puisque ndé posa motema neza finga mazongo te pourtant déjà ozo tenir mutu te mutu munoke ke ni mupanzo déjà sala AVC donc fingi déjà donc voilà c'est quoi luka babe mo comme la Belleville ozo mona mais la talisa ki ya Gabi mo kuta bengenga en tout cas ya Gabi vraiment merci pour la considération wana a bengenga bando seka bi bien ko eboloba la talisa ki ya Gabi za valeur
Mais, oh, moi c'est courageuse. Très bien. Moi, c'est ça, Abimina Mituka Nangola. Ayena Motina Loufu. Voilà. Oh, mais oui. Ok. Voilà, Mona ya Gabi. Il y a une valeur, il y a Gabi, ce qu'on a permettre de ya Gabi à quitter la C. Très bien. Faut toujours que ces places n'a pas valeur na yé. Mériter la valeur na yé. Et non, le banayo. Obi, na vanda na tan na liba la bijou la reine. Parce que nous sommes au tambon na semaine Nigeria télémis. Toi c'est Gabriel et Kabelia Gabi Mbongo. Osomona comprendre que ta valeur. Quelle est ce valeur na yé? Mais pourquoi il y a une amie comme quitter ça? Très bien. Ce qui na lobby ya Gabi, sunga mama suka mboka aziki mingi. Quel n'est pas Mogijo parce que la moni ya Gabi l'ongage qui toko. Très bien. Très bien. En tout cas, merci docteur Mogijo. Osomona, on a tali na musala qui toko ya Gabi osala. Il faut sunga ndeko ya suka mboka. Ami pas docteur Mogijo. Et le ndeko zonga qui toko. Azaka ye moto batu musuba ça. Ah bazebele kuna na imite ba basela choko ngondenge nini. Nyabite basala nde ba mekako ba tenovato nde ba lomo. Non yoka ipai banda sopoko ya komela peza la. Ah. On met le sama kasi. Osomona ya komela e ko beta mutu mabete. Très bien. Ya komela soko mela ko comme na dozo ba bisa ko tika, il faut tika. Soko ba ya ba lega au moins ba série ba grand femme biso no beta ba patcha ba tenovato. Ba ba ta lelote. Ba ta kala. Ba se ba beta ba pat aussi bocal ya TCB au petit parti ya Tenovato au petit ya sélection voilà sélection on ko otanelo nozi jaribu au bakisi na kati yango mba ya ba sort yango to mona. Très bien. Ce que tant ya Gabi déjà aza pembe na docteur Mogijo asunga yaya o yaya longi vraiment na regretter ce que tant na on loba po ezaka honneur ya Gabi ce que yo loba nga la fille ya Gabi. Très bien. La fille ya Gabi. Mais quand vous passez à la télé et puis bozo qui est dans mon recadrage mais toujours mon à côté mon sous recadrage c'était mais ma fille et le bel rabino ndene. Non famille bota ba fille. Très bien. Na komba nzambe famille bota ba fille na ba te. Soki mutalobi alobi loko mo boy eza valeur parce que mutaloba e bongo batumsu pe balobi babi que il faut faire très attention parce que moi avant eza mabe faut repexer moi na suka on ngana yeba soki conscience na yo ezo yeba ke ozo fina ya yango loko na zo loba ata magistrat faut raisonner cette mission oyo na pesi félicitations na Gabi okanisanga parce que la reconnaître valeur ya Gabi. Très bien. Au moins que la tangi comme bato mususu mais la tangi comme ya Gabi parce que ya Gabi a sa valeur a sa icône. Très bien. Ozomona a sa lourd à peser. Ata yemo place yemo avant d'atteindre la bi non en tout cas moi non nzamba pambolé parce que azo reconnaître nga. Très bien. Bon ça micro wana. Ozomona. Quand yemo ma place avant na mata la bi te moi azo reconnaître la valeur nga azo reconnaître nga. Très bien. Ozomona côté la film oh ya ça la biso. Et pas major du Sadidi. Totali na rive à rive. Ce qui va en nini? Vive à rive. Rive à rive. OK. Ozomona total ba film bon ba incarnation bongo. O ba te be ba kete ba sakana na été. Asale lo kota saka na cola couleur nzoto. Mais ezaka bongo. Oui. OK. Ozomona tala ba dimension. C'est pas donné à tout le monde. Ozomona asa na arabota manango. C'est comme ça dirait yaya. Ma valeur na kala on dit azoy bango li souté ce qu'on va leur permettre que mutu mo fa na kit fa ba ne mabe na fona ko défendre. Très bien. Ozomona donc mutu ko loba ke nga na finga rabatu c'est trop dit ko finga mutelo ke bemba mama na yo omoni yo tout fino nya mokufa telo ngora mbwa wana eza ba insult ata na l'état ba rappeler nga ko finga mutu so na lobi kaka ke yo zaki na mbongo bala mwasi no te ba pesi yo mbongo bala mwasi no na fingi mutu. On a fini mutu te attends justice à l'état obiga ta magistrat après ça ngamba ça voilà aux a la raison par rapport que attends magistrat na tout na papa yo pesi na mbongo na ke no bala opesi mo bala na mbongo yo bala nga et puis na va na kiti na fingi yo asanga bi non ça m'a yele le niveau moko ya moté. OK. Siko soki nga na lobi ke mutu moko boye ovandi ozana amour ya kitoko te roté la verre bazui amour kitoko ba pesi yo le yo ma nga na fingi mutu
na fingi mutu. Non, quel on a sobriquet pour ngapena comprendre. Maman yolo singa soutien rouge. Ozomona, ozalaki na réchaud malonga te bazu fou. Ba pesi yo ki na ndako no lelo comme olamba na cuisinier. Karaye. OK. Ozomona, siko soki na hotel ça va valeur à Belleville bon na fingi mutu. Na fingi mutu te. Na otalisa bola ma Belleville mo nga betela Belleville tolo na Santa Bou. Tika nga na reconnaître valeur na ye. Ozomona, lelo swaka bango pour nini na longwa na lignée na bango. Po nga pe ezaki na lignée wana. Ah OK. Oh, tout ça qui besoin ensemble na bango ko. Oh. Ngape maman na biso nani mona papa mukolo ngape ba nako kotela ye nani wana mon papa mukolo oui na ndo kotela ngape la kene mabe mukolo tuma papa pembe mon papa pembe ah OK ozomona ya mukolo pe kaka aza mukolo mukolo ko mon papa mukolo obi ngaba no kotela ye OK na tuma pe nani exi peshanga na kene na peshanga mabe très bien bien clair que ça mo ngaba pesa ngambo tete. Mais l'autre on a vendu la talanga bien téligne za ligne mabe. Mais en ligne na ligne mabe no ebiso. Ligne wana za ligne mabe. Siko tellement mabe ke. Mais le lot on a maman belle vie qu'on dit la patronne. Oso tumbara pe batu mususu. Un jour au longwate parce que tu étais de l'autre côté. Na lo ba mo kobo ya. Na ko tumbate. Na ko ata mukolo moko te yaya. Maman belle vie hein. Famille zo honneur. Très bien. Grand frère na ngai ni honneur na ki passer na pote zonga. Ah OK. Na zo valeur na le katika na ye makambo wana. Makambo ezaki nini makambo nini la Santa Bou. Ozolo ba bêtise o calculer te ko tuelo mo li. Donc on va na facile. Ah non, facilité. Non, sans coûte donc yo tata nyango yo. Taka na grand frère nga a joué sur RTL mais to kenane 10. Pone hôtel emilanga wana. Mais ban voutime on taka na el wana sans prière. Si on a place mo boy balaki singa moi sa buka mabolongo. Très bien. Moi si fait ko e bo chatolo la sola lo belle la nzambe. So muta bongo so le valeur na ye. Ndi na fingi mutu. OK. Yaya bo bakanga na ekulusu pona belle vie. Naza prête. Bobaka ngane kulusu. Ya babaka ngane kulusu pona belle vie parce que na fingi mutu te na kalisi valeur mère obi ya mo pesa na posa ko lela. Ina ki passe ya tela ngana temps fort. Ah merci. Ozomona mo pesa na posa ko lela mutu mo za ndaku te. To yakana namba ya bui. Faites les gars na sala matanga. Ba que tu na sala matanga mais c'est grâce à belle vie. Très bien. Moi ya bui ya zanga na za. Singa soutien rouge ya za. Ozomona to sala bongo. So yo bisanga nini. OK. Grâce à belle. Dobino ka bo pesa ki na fête wana. Ya biso ko to pesa. Bo ya pesa raté. Bon manonga ko ya fête ya bongo vraiment. Na sala bibembe simba te. Ozomona. Siko tant to vandi ma total biso nyosa to bo to vandi total ma to bité. Tikanga na nyaya. Nata la valeur wana. Très bien. Mais muta ko sauté. Elle va ça na ba valeur. On vandi bo batu ba yebi yote. Na kanala belle vie batu ba tindelo mbongo. Bakisa ta mbongo o futela mona minerval. Bakisa ta loko bo saela mwana grâce à belle vie. O mo ese mami ta di nana ande konanga. Ta sombelanga bilamba ki toko bonga tindelanga. C'est grâce à belle vie. Ozomona, siko muta bongo ngana permettre batu mo boyebi valeur nete nakoya na recadrage. Tozo ba sorti médiatique ko maman otako loba awa ya tete. Ozomona, tala ya tete abi katala so ngana benga la patrona. En tout cas papa chéri jibe bien na respect. Katala so benga na présenter la vidéo ebimi. Ozomona, mais obosani peut-être un mususu après ça peut mbongo ça ba film. Mais on ignorer. Obosani ko reconnaître que après ça ngata $5,000 mona tourner film. Obosani que soki chaîne ezabo e muta pareil na nga ye. Na ba micro na ba caméra na ye. Lelo komo bundisa ye. Yango moni film nzambe ebeta bango. Ah bon ouais. Ngai soki ne bazoloba ke bakanga nganga na obanga mutu te. Très bien. Naza prête pour la belle vie. Baya na élément yo finga ki ya. Atindanga te na finga mutu. Na finga pe mutu te. Na kalisa ka ba valeur pour ba vidéo eza. Ata magistrat so avai na kit na bisi magistrat. Net oyo.
azalaki bula na orchestre ya président Père Egola atia yaya bato na kisi mais tala afin ayebi alobi mabe mpo na Belleville nga na ye kotalise mokolo moko te Belleville akokesalaki nduma na orchestre afali pupa na ye kotalisa yango nafingi mutu majeso esanga abi me bafundoki motema mabe nga na obanga bino te nga na obanga mutu te ozomona mpo nafinga mutu te natikala kofinga te ke oyo ebemba mama na yo ya tete ye moko alobi nga naza mama bapasha ye moko andimi abi nga naza mama bapasha bapasha yango mpe bakombo eyebani eza mpe ya kobomba te ozomona bakombo mpe ya bapasha yango eyebani na miso ya bato très bien oyo moko abi wana bapire peti na nga sikoyo oyebisa nga na fingi wana bi wana ozomona vraimen ke wana neti mwana wana vraiment aza pire peti na nga ye moko alobi yango siko nga so na ye nasali kaka rappel nafingi mutu alobi wana ozomona wana pire peti na nga siko oyo koyebisa nga nasala nini ye moko azo reconnaître aza mama bapasha ye moko amilobelonga ndimi abina pesa aza lesbienne tana aza mama bapasha nakatangele mpe kombo abiwana kozala bianga eza gu eza gu bianga continue ata yo moko ye moko balobi batuni ye mpe 3 fois oyebi mutu boye wi na yebi ona nani mpe peti na nga ozomona mosusu alobi ngai bana nde babenga nga papa de papa wana nani asa na bandal anzo mke mulai boye ok ozomona siko ye moko azo reconnaître bango soki nga nalobi kaka est-ce que nafingi mutu otangi mpe komba mutu te soki totanga bakombo na bango papa ye moko atanga bakombo na bango très bien soki ye atanga bakombo na bango te biso mpe toyenga tota monopole te ya otanga bakombo na bango très bien ozomona tant tokoma na baniveau wana mpe eutaki accès eutaki epa na ye po ye bemiso eza mpo ata magistrat otala boatala bi wi awa alobaki yango abi na place nazala lesbienne il faut nazala mama bapasha batuni ye mpe bapasha yango oyebi bango abi nayebi bango neti wana mpe peti na nga sikoyo oyo koyebisa nga nafingi ye ozomona mwana ne moko a reconnaître na TV mama 7e bagarre tozalaki na ye kutu ntango totikani akezwa camarade na nga ozomona ye moko azo reconnaître oyebe fomi wi na yebe fomi place nakendaka mosala sikoyo koloba na nga nini nga nafingi mutu très bien unatalisi kaka mutu maloba oyo ye moko azoloba nga mpe na ye nango ka nga mpe nasaleli yango analyse nasala analyse ya tete na maloba oyo ya tete moko alobi ya tete alobi nazalaka na likambo nazalaka na likambo na Belleville ye na biso likambo ya Belleville ozongi nsima ozwi nani kabakaba opesi ye maloba tala ndenge bomisi kabakaba ozomona siko yo ya koyebisa ke nga nafingi mutu yaya justice eza toyebi ke surtout na oyo ya Fati justice eza très bien mais maloba na bango moko yo moko mama yolo ozo reconnaître na mata na jipa mwana mwasi wana nalia mbongo na ye nasomba eloko boye na mbongo na ye nasomba na mbeto nalayelaka na mbongo na ye bavideo eza na bachaine na bino soki ngai nayela selongo analyse nafingi mutu te nalobi ka biloko bino mozo reconnaître ya teta wangani alobi ngai jamais ese ngai nabenga ola patrona est-ce que nga benga la patrona est-ce que nga benga la patrona 3 fois très bien allez 4 là ils sont benga nga présidente vraiment oko okutu na makamusu biso to yebate ke ba pesa ka mbongo na bela ko sala ba film na chaîne na yo to yebi yango mususu ye moka vandi mwana papa mukole moka vanda bi mwana muke na lotete na ye autuna mama leya est-ce que yo ozu da $5 000 no ya 5 épisodes ya yeta ata kutu 1000 ka ya pama pesa ya teta sa film en mekate ayebi ke simba te so na ko talisa ba valeur à Belleville bango moko bazo reconnaître valeur à Belleville na fingi mutu te mère
natika lo finga te pe na ko finga mutu te bango tuna lo bango baza ba valeur très bien ba tete baza ba valeur baza ba icône ba perdant bango moko ozomona mais wana so totali ba mama Lomé na ba sinar wana tala so fa totali ba film na bo o regretter na comportement ya mama obi pona nini ye moko masala soka mi vanda azu cede wana mitie akomi regrettele pona nini akomi na niveau wana. Voilà, merci beaucoup, nous sommes à la fin. Bianca, merci beaucoup. Donc, comme vraiment la souka, par rapport à la 6e année, il y a Bellevue Télévision. Tout le monde a été aboyé. Pourquoi? Bato mingi bazali na kalki ba lia ba mela bazolamba en tout cas to tchaki bango vraiment croire. Très bien. Biso moto ça la surprise. OK. Parce que surprise maintenant de voilà ngo boye exacté. Toze la temps et coca. Toze la moment ngo. Oh to ça la bato surprise, bato ba mona ngo. Bato vont ba mona surprise wana ya Bellevue. Ata ye mo kutu Bellevue ayebi na ngote. Ayebi te que to préparer nini. Donc c'est peut to préparer to so me lupangwe ayebi nete. To be me poto ayebi na ete. Mazane kana kimé donc surprise na biso famille bota bola na bino pongi. Surprise eza. Voilà, directement quelques dédicaces pour finir on a biso. Donc merci beaucoup na batutu balinganga Doris Mwamba Niki soka la patronne Rosimboui international Kabobo, merci tonton Grâce, merci na Nick Bams de Brazzaville, merci na Chico Sana, merci beaucoup na Chako, merci na Patiti Tenge, merci na Nenen Dimila Brésilienne, merci beaucoup na nani na Jenny le aquarium kilo à Congo, 10 fois belle. Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala. Merci à mauvais Tito d'Acosta. Merci à le roi célèbre. Merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kopinga Motema et Maman Nassi. Merci à mauvais propre Tito Koukai et Pamela na famille vraiment famille Bota Oye. Un grand merci à tous nos abonnés.